tant à moni awa kokili sute ngwana kedenge na ye voyage pas ndeko na ye ya mobali akeneki Angola ko vanda kuna maladi na ye yeka tango mokie to ikabe motabeli. Voilà maman, excuse pardon, to comment on a place on il y a maladie. Alors bateau bazo tarabiso bolingaba meka un peu koyeba. Est-ce que Befent maman Mireille ton après ça keneki Angola ezaki na moment où atika ki théâtre ou soit ton keneki na bana toujours ko continuer ça musala na te mais Mireille awa tika pe théâtre te kuna pe a continuer ki yango. To bana yo ko mona ndinga bazo sala ba misala na ye. Azo bwaka pe biso pe tozo sepe tozo mona ye penza atikaka mosala na yete atikaka mosala na yete kitaki déjà na mboka na Congo Kinshasa depuis mbula nini te bana kende ki asali 7 ans azongi lisuti tokolinga vraiment to mona elongi ya mwana ta mokola suka te moto ne sa ko sepela ke Mireille kitawa to mona elongi ya suka mulisungi na biso nde yakinde mwana wana nde moto to anayi kotia motema mwana wana nde azaki base ya libota nyonso nga tata mosi na ko mokolo honneur ya Mireille bonge sala tata mosi akei akundi ngai nazo bimisa ya miso boye ezopesa ngai passe makila na nzoto ezopanzana Mireille azalaki so na lobi kaka lo po ya azali mwana mwasi moko ba mibali baza kuna mine ya ko loba na baninga ne bopesa botina omona pe loko monani mais loko na ndenge sali bo papa na ngai ne bandeli na suka ngande ko nona zalia na suko papa yo kutika ndenga na vandia na ko zwa moyo wapo ngana ko fute bela mbongo Mireille akoma na ko le ande pa ba konzi basunga biso pote Mireille asali musala mingi na kati ya moko mama Denise yo zali mama abana pote ya modelo ya mono lokola Mireille mama voilà. Tu connais maman peut m'ambiquer parce que tout le monde. Maman sunga ko kanga motema te pona Mireille a salé l'école a sekisi ba vidéo no c'est Mireille moto no sa sepela na Mireille azalaki mingi moi ça siatula nana bossa ni Mireille mama Denise mama sunga biso Amfumu lengi betu tu yanga keri ka ko komini di selamba batuge ni fumu ino keri uje papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori, mama moi mwende, mama mwende kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bana. Maganda boyigoina, ungeri ki maganda boyigoina. Yafisa, lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro makengwe, Shadomba. Voilà, très cher internaute de Métro Makengo tapis rouge, Mambo Tenamno partout aujourd'hui le Bakou, il y a Roland Nabisson à la chaîne O parce que vous allez toujours actif la chaîne O pour que Christian Van les Papa Bombo, mais ça on a toujours partout pour la actualité. Alors aujourd'hui nous sommes en Simananga, attends tes alliés, donc là ça permet que notre place ya matanga quoi, bision stobi que non mon Nabiso, il y a Bandego Nabiso, il y a artiste comédien, bah uté ko ça moko na bango na kombo ya Defense mama Mireille otomesana ko benga na kombo ya Mireille ça o atika biso depuis le lundi 10 juillet quoi le lundi 10 juillet atika biso na Angola akopi précisément na Luanda nde a to ebongo na commune ya Kasavubu place matanga ezali poto meka kokuta na bandeko ya famille to meka ko solo na bango to ba après cause il y a Liwana et te rappeler que non maman Mireille a tiré le biseau moi na moko jeune fille donc nous sommes moi aussi donc à Botaïka mon moko et puis à Bima Kimboka ça fait déjà plus de 5 ans les personnes à Angola ba kenda pika ko lukaka ndenge zalaka artiste na biso ba kenda pa Angola biso ba kenda pe poto il y a possibilité pesamaki
po akende na Angola nde aujourd'hui toye place Matanga zali bongo na veni Sando na commune ya Kasavubu to meka kokota na kati po to meka kosolo na libota to ba cause ya liwa ya mama Mireille abelaki ou abelaki te parce que mo ba bilobela msozo ba mabongo na kati ya ba réseaux sociaux ne lelo Métro Makengo tapis rouge télévision toye pour nous reçoit ba détails concernant liwa ya mama Mireille. Alors merci beaucoup à mon vieux Scottine de Tani papa héros depuis la France et merci aussi balobina maman nabiso patience kabisa Kazadi. Alors ndeka bomo na photo bomoni déjà donc attente aux eza photo ya maman Mireille toko tanakati pour tozwa suite ya ba détail. Voilà hérité Jamba les grands réels toko tanakati koti ah là bomo na parcelle place Matanga zali. Donc toko tanakati tokati no awa toko tabongo to se retrouver juste après. Merci. Voilà, merci na bandegonyo sur le bakou otala biso aujourd'hui à travers chaîne Nabino Bosepela Alango et ndeka tozala toujours actif pour nous recela Bino Musala. Alors aujourd'hui ndeka to la kai Bino toza bongo na résidence familiale place artiste Nabino star Nabino na kombo ya mama Mireille wa uté kotika biso depuis Angola ndetoye komeka kosolo na ba membre ya famille to meka koyeba masolo ebele na par rapport à ba détails quoi parce que mingi ba bilobela ezolobama bazoba ba ndenge o ba koyikoloba parce que le télévision ikoma mutakomo ba toujours ba n'importe quoi yango biso vraiment na source to meka koyeba précause ya mama na biso Mireille o atika biso. Alors à ma gauche naza awana mama o ba bengi bongo tata mwasi ya mama Mireille de fin sur d'autres biso to pesa déjà maloba mama bonjour. Bonjour papa. Mandeka to ki babi oza tata mwasi ya Defense mama Mireille. Ngana ali tata mwasi ya Mireille. Mireille ali mwana ya na ngai. Abotami na libota ya bala basi misato mobali moko. Mireille ali mwana oyo akoli awa na akolaki na bumbu. Alongo na bumbu aye na Kasavubu koluka. Avandaki na Kasavubu ya bato nyonso bayebi Mireille. Na ndenge baninga na yepa banaye kovana na bango akoli na Kasavubu alami ba malewa asali ba théâtre bayebi tango amoni awa kokili sute mwana kedenge na ye voyage pa ndeko na ye ya mobali akeneki Angola ko kovanda kuna maladi na ye eyeka tango moke toyika be moto abeli. Voilà maman excuse pardon to comme on a sur la place wana ya maladie alors bato bazo tala biso bolinga ba meka un peu koyeba est-ce que Defense maman Mireille tonga kwa chaka kendaki Angola ezaki na moment où atika ki théâtre ou soit tonga kendeki muna bana toujours ko continuer ko sa musala na te mais Mireille awa tika pe théâtre te kuna pe a continuer ki yango to bana yo ko mona ndinga bazo sala ba misala na ye azobwaka pe biso pe tozo sepa tozo mona ye penza atikaka musala na yete atikaka musala na yete kitaki déjà na mboka na Congo Kinshasa depuis mbula nini te banda kendeki asali 7 ans azongi lisuti azongi te toyika sangaliwa kaka sangaliwa est-ce que tu koyeba cause ya liwa na ye papa na koyeba ndenge nini tozoka kaka malaria tension oh boy na boy menazo ye belo comme côté tozo ye baté donc bozo belo morté est-ce que ici on a kati ya Kinshasa famille ndenge boza ko penser ndenge nini que corps il faut ezonga awa na kati ya mabela bakoko na ye ou soit etika la kuna papa tayo moko mwana asali mosala pena monene boy na bosani Mireille na mboko tokolinga mama to mone elongi ya mwana ta mokola suka te moto ne sa ko sepela ke Mireille kitawa to mona elongi ya suka mulisungi na biso ya kinde mwana wana nde moto to anayi kotia motema mwana wana nde azaki base ya libota nyonso nga tata mwasi na ko mokolo honneur ya Mireille bonge sala tata mwasi akei akundi ngai nazo bimisama ya miso boye ezopesa ngai passe makila na nzoto ezopanzana Mireille azalaki so na lobi kaka lo po ya azali mwana mwasi moko ba mibali baza kuna mine ye akoloba na baninga ne bopesa botina omona pe loko monani mais loko na ndenge sali bo papa na ngai ne bandeli na suka ngai ndeko no nazali na suka e boga kutungana kene Mireille akunda ngai suka ngana komo kolela Mireille azonga na mboka to mona ye ya mbala suka elo ngana lingi nde yango wana na bano ya mike bamona elongi ya Mireille ya mbala suka
Voilà, maman, toki ndenge uti ko pesa mawana yo, ba doit la partout na mokili mobimba, ba uki ke mama uro yoza papa ya tata mwasi donc oza papa ya depend mama mere wa tiki biso. Alors, ndenge bolobi ke corps nzoto ya mwana bino fezonga awa na kati ya mboka bakoko na ye. Est-ce que possibilité zali ou soit boza vraiment na posa ya batu oyo ba otala biso o pa monga oyi ko sunga bino po sunga bino. Papa yo kutika ndenga na vanya. Nakozwa moye wape nga na bafute bela mbongo mire ya okoma. Nakolela nde pa bakonzi basunga biso pote mire asali musala mingi na kati ya moko. Mama Denise yo zali mama abana. Pote ya modelo ya mwana lokola mire. Mama. Voilà. Utika no mama pe mamuke parce que to moni. Mama sunga ko kanga motema te pona mire. Mire asalele ekolo asekisi ba video nyo se mire moto no sa sepela na mire azalaki mingi mwasi asiatula nana bosa ni mire mama Denise mama sunga biso ebembe ya to mona famille mobima to mona elonga mona mbala suka tozala makoki te libota mobimba tala ndenge tovandi. Voilà, merci beaucoup maman. Dernière question na Naïba, defend maman mire atiki biso na mbula nini? Oui, ba mbula watiki biso mbula ni ya kokota matoboni mbula na ye ya age na ye oui ba mama ngala alia mutu se todi na makambo ebele. Merci beaucoup donc on on a sauvé moi ça pemene awa et je suis on bande kwa mona mama bonjour. Bonjour. Bonne santé maman. Kaboye kaka. On se présenter comme on a ni puis na famille oza mwana ya défunt ou soit oza petite sœur ou comment? Anga comme on a bien érisi. Naza petite à Mireille, moi na tata moi aussi. Alors aujourd'hui tout sur les presque mingi na maman yo benga maman Mireille grande sœur non? Ya. OK. Bien coupa coupi après na ba jini. Ba aja uno iba. To me gabo na grande sœur za mupanzi wana. Alors sango ya liwa ya grande sœur na yo maman Mireille aujourd'hui on a comment? Bon, ezaki mardi na ba 21 na bimaki na yokutaka na ndako bolela nini boye. Ouais, Mireille wapi. Donc kabongo. Esala mabima kasi ndeto bande olela wana na banda ndeto ya. Mardi, na 21 des places yo kuta matanga a ndako. Est-ce que tu vois maman Mireille couper pika les mêmes mardi wana ou soit couper déjà avant bino sangonde comme mardi? Akufa mardi wana na 15 so 15 heures. Mardi le 11 juillet. Mardi ndé na ba 15 heures. Ngande na yeko Congo na ba 21 heures. Voilà. Par rapport à tout le pena tata mwasi abi que bozan a besoin corps ya maman na biso artiste na biso star na biso na mboka oyo ezo na Kinshasa. Est-ce que ba démarche bosa na famille et possibilité za des agneaux se coquille ou soit des pena makambo oyo zanga ou boza pena besoin ba to ba otala biso ba to ba linga ki ba to ba sepela ki na musala na ye ba meka pe ko sunga biso? Bon na famille penza to bombaki mbongo pona kunde bembete. Tomaki mbongo kunde bembete e komeli biso kaka. Mireille aza artiste moko asepesi bato makasi. Donc to senga penza basunga biso bembe na ya na bana na biso mike ba mona. Maman Olive penza asunga biso. Est-ce que na bato ba otala biso tam supena mo pa oza pena besoin ya ko sunga ole ya benga na numéro na biso bazo mona na e ozala pe mien tam so numéro mutu mo pa famille et pourquoi pe ça pe osala pe bien. Muto amona nyo ya akoki penza osunga biso numéro eza nango na adresse na pesa adresse. Non, numéro contact ça la bien parce que mutu musa kozana poto mutu musa kozana États-Unis mo ki adresse ya te quand même na numéro téléphone ko benga po ba pende nini ya okota contact na bino. Numéro ezali 082 plus 243 082 50 25 086 plus 243 082 50 25 086.
Voilà, merci beaucoup. Je pense que tous ceux qui sont en bas de commun bala, tous ceux qui cancer on peut se maloba ou soit mais on a bisopé il y a moi na maman Mireille. Maman Mireille tiki combien de bana? Tika moi na moko Marthe. Voilà, merci. Tiens la pause.